beaucoup de régulations. Kanambe après ça va Rwandais na étranger belé va passer bon pendant 5 ans. Va passer pas union surtout ya bango expiré et si lui ya Kanambe expiré ya Katumbi expiré ya Nanga Kolobate expiré pe epasuki bango nyo surtout expiré siko yo okosonga wandenge soki Kanambe aza mobali azwa pepe aya jour yango ekozala mobilisation populaire district ya Tcham district ya Funa bana Lukunga bana Moamba totele matresse biso tozali na bacoin na badistrict na bacommune na baquartier na baterritoire tosilisa ye Buzoba ayaki na mission ya kobalkanize Congo boyebi ke Kingakati ekoma na 5000 km² ekoma tina Kenge État na kati ya État sikoyo na invité baservice na biso bakende sikoyo na Congo central na bomba na île de Mateba na île de Mateba akioka ndako moko ya munene wana pembeni ya mai toyeba banani oyo bazalaka na mai wana bakende lisusu na mwanda na océan wana ndeko na ye Rwandais Zoé Kabila atonga ndako ya munene ezali hotel toyeba banani oyo bazalaka na kati ya hotel wana bainformation ezali koavanse Tshisekedi aza makasi Tshisekedi abundi na Rwanda te abundi na Uganda te tobundi na communauté internationale de trop mwana alobi Agnès arrête sikonga moko na souetema makambo ya Congo soko moni basoda bakoti kobanga te bayende kobatela pouvoir na yo oyo bundela mbula na mbula nzete oyo bango bamataki yango bakokita eske maloba yango ekomi eske ekomi ganga basi en guerre ya investigation humiliation bokomi na États-Unis na Maison Blanche Massa du Boulos ayebisu Uhuru Kenyatta William Ruto président ya Kenya bobima na batueri oyo bosala na Congo bino nde bokele ba groupes armés bokoma peuple congolais États-Unis azoya lobi eyindaki na Pentagone lobi sikoyo Maison Blanche ba département d'état américain sikoyo bazwi une résolution rapide na bandeli bazwi une résolution rapide pour la kosilisa crise ya RDC babi bénéficiaire na yango yo peuple congolais mais bête comme lolo cri de joie non meilleure solution c'est solution militaire effectif il y a le milicier RDF et du M23 et du Boulos Massadi déboulonnement systématique ya Rwanda na Congo kombo na ye ezoloba Massadi Boulos déboulonné système ya Rwanda na Congo alobi oyebi ke aza soldat congolais atikala na Congo aza soldat congolais te abima toka nzokande Congo a face atinda ba militaire na M23 Éthiopie les deux Soudans du nord et du sud papa Tshisekedi oyo ototumbo oyebi le monsieur au nom de Kabasele oyebi très bien azoloba te makanisa yaki na yango esimbi te etiki ye na prison ciel vert maître Costa Mutamba le jeune lion ministre de justice et garde ici maître Costa Mutamba aza na procédure bakanga Kanambe na complice ya bamasaki mukolo mouvement ya bakuza sambe balasaki déjà poursuite judiciaire na bato mibale moko kombo na ye Soro Diongo c'est Frank Diongo ya mibale
comme on a eu Jean-Stéphanie Mokoumad, ancien gouverneur, il y a Sankourou. Malobi complice il y a massacre civil. On dit que Sikoyo, Bakbol Yake. Même Chole, Bapengana qui est dans l'État. Babi Tokoyama Mamote. Comment que Bissou va peuple congolais? Il y a 120 millions d'habitants. Comment que Batou 4 ans massacre na biso ekotikala kosala matin atati mokili ekokufa tozonga lisusu na bamarshe na biso pacifique ya kobare nzela mpona baennemi ya congo botango na motu na yo peinture oyo Macron français wana azali marque de la bête pour détruire étoile brillante du montagne azolinga biso te ata moke me alingi nde biloko na biso akokoka te asali 4 jours, c'est la première fois président français asala 4 jours na Afrique na Égypte sikoyo na France population française en colère contre Macron les opposants ba député ba ministre parce que condamnation ya Marie Le Pen 5 ans de prison ferme Trump a côté li Marie Le Pen Mindele Bakabwani côté au peu l'homme de Satan 17 grand judoka du monde Bruce Lee asuka na 12 dan Poutine a commis na 26 dan chaque jour pompage naye ils sont carrière de 10h à 19h on bande 1 million 2 millions 3 millions c'est comme basangani papa c'est fait là la minute oyo service na biso a pakisi busala voyez qu'il y a beaucoup d'expatriés bandoki ya Congo il y a beaucoup d'expatriés arrestation, il y a Henri Tchak Titani, compétent, il y a HG, il y a beaucoup de révélations. 4 généraux, oh, Tate Kolo Ayambaki, Mokola Samedi, Mongalema, Batinda Bango, recruté dans Makas, même d'autres Colombono, AJP et Sali, pour un conflit où ils ont passé dans l'armée, pour révéler ma peuple, sur l'armée. Comme on a eu Ebima, na bateau bakeli, na compte ya armée, basala ki bombe, pour bamona mokonzi ya mboka, na cérémonie ya sergent na biso, pour abundaki guerre ya 40, pour zalaki na force, na rope force, na nzela ya Gambela, basala ki nyonso tu bakutana na Yemei esibate, lokola Nzambe alalaka te, mokonzi ayambi bango, na Ngalema. Bapesi mokonzi ya mboka biloko tata ekolo akamwe abi 4 personnes mais awa naloba te 4 personnes oyo bana complicité contre yo avant mois de mai inter président yoki service na ye ezwi message wana abi eza na batusu ana ye général te ana ye civil mais babombarde titre ya général Tata a commis, là, au moins les États-Unis, a créé une grande entreprise là, a rebanango dans zone économique, na commune Yamadu. Donc moi na tiens pas sur kuna koto akomate. A kenango koto kitambo ti na chanik. Vous voyez chanik? Chanik peut au zone de la système ya chemin de fer. Et bolinga Congo mo bimba. Donc contre mutute. Dans le contre-système, au salut ma belle pour dénoncer yo. Ceux qui yo, voyez la mindou, même pour Kanga, pour rejoindre sauter. On va envoyer Yanzambe pour accompagner une mission à chef de l'État. Kosuka, c'est là. Lobby, les membres permanents et non permanents. Voilà. Baouti ko siège, na immeuble de Verse, na Nyon. Et ça siège il y a aux États-Unis. La résolution 2773 clé boa et Kangi Bank basali ya monde pour na yo nangai na yekuna na biso no sorti ba de père et de mère. La résolution 2773 va exiger clé la résolution M23 RDF, Bolongwa Goma, Bolongwa Bukavu,
Rwanda a longwa na ba place tout oye occupé na RDC. Pe eboyi kosolola na ba terroriste. Dans mon dit kana melobi en réunion na Goma la soir na Tambwe Mwamba na Nanga na Henri Magie et autres personnes. Papa, pourquoi bazobanga pour votre information? États-Unis peut lancer poursuite judiciaire. Baoter il y a crime, baoter il y a tuerie, baoter il y a génocide. Alors bi misusu bazosala prison à Guantanamo. Mais yende osala prison ozoye nyonso tout lelo le 9 avril. Babengi yango 9e heure. Likolo ekoyinga eza bomengo eza sécurité cahier de charge maman na biso Thérèse Kayikwamba eboyi brassage emi message eboyi pour intégrer bango au sein de l'armée soki baboyi oyo ezoya mawa kosukisa molobeli mpe mosangisi président Miyaki Issa et la Belgique batie appui na système installation anti-missile aérien espace ya Congo désormais contrôlé. 5 avions ya Rwanda na Uganda et bombardaki na kati ya Ngoma na Minembwe et avion na Kavumu avion moko na Walikale les 2 avions ça fait 5 avions na bato na kati bakufi mwana Museveni munoko kaka ya pamba muwezi ya Rugabana akendaki na Freto en Afrique du Sud pour rencontrer président sud-africain. Aye na lokasa ya Yoseri Tabasibu alliance Kaguta Yoweri Museveni. Président sud-africain ayebisi muozwe makambo oyo ozoluka yo nde okoyeba pimisaka mwaka motu na yo na makambo ya Congo sinon te tata na yo akosote na tete ya Uganda awa tokende na bapartenariat na bapays nyonso tout oyo ozolobiko omoni néerlandais modi premier ministre Inde abeleli nga mpe nazoya kosala accord na minerai stratégie 70% la réserve mondiale MPZSK le président iranien mais moral na Trump pour la Arménie MPZSK ya Iran Nkoyonchonikis le président de Vietnam Altesse Cheikh Tamim bin Ahmed Al Thani, les rois des Émirats Arabes Unis. Merci vraiment. Au revoir. Merci vraiment, vraiment. Tous les Tati à Congo. Numéro d'Angaï plus 243 97 360 50 14. WhatsApp, pena appel. Tobengani, Tosololi, pour mboka na biso, séparation, division, ezati. Union fait là, la force. Au revoir. C'est quand tu es là, et battre la mokozi yambo, et couple président, c'est. Ok, merci.